Seule information vraie. Merci chers téléspectateurs. Nenge bozalaki ebele ya kolanda magazine na bino Lingala News oyo lobelaka bino actualité ya solo. Babina sali po Lingala News tanga masolo boucle. Nenge kaka bomis. Babina sali po Lingala News tanga masolo boucle. Sake pambola maka. Lokola bana obato sala bango opération ya makasi. Tango zoleka tala ba photo zo mona awa. Mama. Ezala bato ba contribuer ki pona bana oyo basala bango opération. Lelo bana oyo basala bango opération, nzamba sur le coup. Mama nzamba ko tikote. Ya wana sunga mwana oyo yepe alika na opération. Nzamba ko kota likambo na yo. Soki nzambe atouché motema no to sengande na bato ya mitema ya mawa. Oza motema mawa olobite ngape na sungata mwana oyo yepe alika na opération. Mama ko kanga loboko te oza mama oza papa oza moboti ya sunga salisa mwana oyo alika na opération. Bola me futaka. Bola mo zo sala nzamba mona yo. Nana ko yoka motema mawa. Vraiment azali kaka yemoko penza révérend pasteur bienvenu mulongi penza motema menza botala mwana oyoyo lisu oyo kutu mona na lisusu te me ye asali kaka ndenge basalaka awa kosenga balisalisi ya batu oyoyo bazali mitema malamu po basunga mwana oyo asali mikolo ebele banda abotama na defo oyo penza esalaki pasi. Vraiment yemoko révérend pasteur bienvenu molongi azwaki inde pana ye pe akei kosoma makila pe kosoma makila wana azongi lisusu awa na rond-point ngaba penza place asengaki lisusu lisalisi oyo basalisa mwana oyoyo lik penza mawa vraiment tala lisu ndenge ezali kovimba kaka banda botamati sikoyo lisu ezali kovimba kaka yango révérend pasteur bienvenu molongi asengaki lisalisi ba oyo ya mitema malamu basalisa ye yango peti ti ine ye wana akiti lisusu na kliniki awawa pona kokota babiro nyonso po kaka basala mwana oyo opération akoti na biro oyo azongi na biro oyo afuti pe mbongo. Vraiment ezalaka nde boye penza bapaster pe bino batu ya mbongo bosunga penza révérend pasteur bienvenu molongi pe bazali kaka oyo te pe abongisa bana moko misusu oyoyo mama ye moko TVS oyo hôpital ya munene na Bumbu nde azwaki penza dépense ya mwana oyo mama ye moko TVS na hôpital na Bumbu. Merci mama ezalaka boye bae oyo bino bozali kolanda pe bae oyo bino bozali kotala bazali nanu ebele bana lolenge oyo révérend pasteur bienvenu molongi azali kosunga bolanda ye moko ndenge alobi boye na micro ya Lingala News. Ok, donc vraiment nazopesa nanu mbote na batu nyonso to oyo bazolanda biso pona kotirer attention na msala oyo tozosala parce que awa tozali na clinique universitaire na campus pona kolandela mwana oyo kombo na ye lik kabaka aza orphelin mama ni yo aza awa papa akufi atiki mwana na une année lelo mwana kokisi 3 ans tala kaka place malade ya mwana ezali leta mwana azokola lisongo mpe ezokola ezovimba kaka donc tobandi na mwana oyo wuta na ebandeli tokoti bascanner tosasi baexamen nyonso donc lelo tozokoma na suka ya bakama mwana mpo aleka na opération. Donc je crois que soki nzamba asungi lundi nde akoleka na intervention yango moni nazosenga na batu nyonso ya motema ya mawa ba oyo basepeli kosoutenir biso na vision oyo mpona kosunga bakaya boye. Donc oyo nyonso nzambe otiala motema na yo moyekene te pasteur nga mpe na soutenir nga mpe na contribuer nzambe akozanga te kopambola bino surtout na bosanaka te na Psaume 41 verset 1 à 2 wana Bible dit koloba heureux celui qui est intéressé aux pauvres au jour du malheur l'Éternel les délivre. Et on a zo pesa numéro na ngai na batu nyonso balingi babenga ngai
parce que ils appellent na Orange Man 089 89 92 455 089 89 92 455. Donc vraiment na sengi pe na bakonzi o balanda kapso pona musala oyo parce que mingi ba mona ko la musala oza ba aventure mais to sala musala ozo mona na pona sana ba preuve ya bana odasi ba sali bango opération oya makasi menzamba sungi yango wana bakonzi basunga biso surtout mingi basunga ndengai pona musala oyo onzamba pesenga parce que ça dali kabo basunga ngai na ba mikanda do batika biso to sala musala na kimia nyonso enzamba lola apambola bino parce que ça musala oyo surtout fait social donc ministre fait social indépendant fo asunga ngai atanga pe maboko pona musala oyo ke liboso parce que ça moko ozo ko sunga peuple to bandaki na mwana kasi to bando to fanzi to zo senga bambongo e pa bato mawa basunga biso pona problème mwana pa botama na maladi akomi na 3 ans malade akomi grave mwana zolala pongite azape lisuna hernie malade wana ezotumisa mwana yango pasteur azwaka engagement asenga mbongo pa bato mawa po basunga biso toye na hôpital tosalisi examen tokoti scanner siko tokomi na suka penza papa mama ya mitema malamu boboka kaka mbongo na bino ekokanga babari te bosunga pe bana oyo betike tala mwana oyo azali orphelin de père vraiment banda abotama azalaka kaka boelisu na ye vima lingutu kokweya penza tala na nzela oyo ya révérend pasteur Bienvenu Molongi zwa limero oyo peta eloko tina na kati ya limero oyo vraiment akozwango pona kosalisa bana nyonso tala motema malamu ya ye moko révérend pasteur Bienvenu Molongi penza alobi akotika eloko oyo te oyo nzambe atie na motema po alandaka bana oyo baza na badefo yango tosengi na bino nyonso oyo bozali kolanda biso awa na magazine Lingala News limero ya révérend pasteur Bienvenu Molongi yango oyo na TV pe ezali lisusu na Orange Money mama papa penza mosolo na yo pona ede bana oyo tala ndenge révérend pasteur Bienvenu Molongi ndenge akomi na clinique pe ndenge akende kosoma makila po kaka abigisa bomoi ya mwana oyo vraiment epa na biso Lingala News ezalaka nebo Babina sali pongo Lingala News tanga masolo boucle